olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti ekuki okofongola ngai bilaka yopesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se nzamba Manuel. Voilà, c'est bon. On va signaler déjà, excusez-moi. Koyoka kombo wana izadela mamba bien ozota la sociale ya mboka. Yeta maramo pene kitoko parce que notre pays a des problèmes très sérieux et on n'arrive pas comment ya obimsa mutu. Alors soki biso to continue na makambo parce qu'on a besoin to mema un plus ça mettons mon monde congolais ana malewa batileka debout la fufu pamba. Aomo bonga mamba politique tala ngate. Papa Fachi ake na mbandaka. Il faut landa ba information. Fachi ake na mbandaka. Ayebisi ba bitan kuna ayebisi ba ngwa bi. Papa, soki bolingi kolanda politique te boka politique kolanda bino tina banda kuna bino. Muto a posé une question à papa, politique elanda so ndanga na ndeni. Politique elanda bino be loko elanda bino. So dollar emati. Muto azana asimbi économie en mboka ezana. Caméré. C'est monsieur Caméré. Alors, oui, s'ils sont des aventuriers, mais ils sont focalisés sur la biso. Il y a des choses qui se passent dans l'Assemblée nationale. Ils sont ignorants. Ils ont accord. Té, papa, té. Et sa portion, ils sont toutefois quand ils terminent. D'où il faut mettre la main dans la pâte. Donc, il faut que le bon qu'on a place ma cambrisa. Il faut ça pour contribuer. Petit boulevard. Alors, tous ça, idéologie. Chaque parti a une idéologie. Bon, vous voulez amen, hein? Vous voulez amen pour comprendre parce qu'on est habitué à maman Kolo. Alors, idéologie na biso ezali équilibre. Deuxième, combattre les antivaleurs. Ah, on est à idéologie na biso to ça na mutu. Donc tine to ko tangata politique to ça makambo. To dena idéologie na biso. Ba musuta ba ko tangata politique idéologie na bongo za ke ne to ke kuna mutaka ta gâteau na ye akati gâteau na ye aller si famille na ye. Alors nous notre idéologie ezali on notre côté na bino. Alors ba parti nyo se za rappel na ba slogan nango. Tababi viva viva abakisimo lo mona suka. Biso be to za na parti so to za na slogan na biso. Hein? Alors toye kolango awa avant ma député a okuta biso tant souye pe arroser ça sur exercice wana. La courage parce que non en fait c'est nous avec exemple la Bible non généralement musikate. Joseph pour avoir grâce abima la prison a coûté ba robeta biso la ndoto. Hein? A ba robeta biso la ndoto oh. Nous on interprétera. Mais oui on boit ça ba débat. La poussa là. Tant la twin bango we na ni. Ote ya loti boye kuna bien loti ça va. Ta interprétation yango kasi soko bimi bobo sanangate. Eza courage to courage. Programme ezaliawa likambo etali biso pour le bien-être o tozali ko insister. Lelo bato mingi bakotambola pe bazotambola. Bakokome pa na yo babendi yo po pese voix. Asengi yo zwa polo. Zwa kepson. Yango nde okopesa nga voix. Soki tolati polo lelo. Ou bien bakabeli biso 1000 francs. 2000 francs na tchena poche. Est-ce que bambula nyonso ezali koya tokobandolia 2000 francs? Tokozwa kango lisusu te eleki nango. Mais souci na biso ezali nini? Souci na biso ezali ete token adage oyo balobaka apprenez-moi à pêcher que de me donner du poisson. Soki lelo tolobi toye kaka kabelanga akabeli yo lobi akabeli yo bongo lobi mususu akopesa yo akolemba na ye. Alors souci na biso ezali ete et si kabiso tozali qu'on apprenne à pêcher totala nini tokoko kosala po moto nyonso a se retrouver. Alors soki tosali eke to se retrouver na mwa makoki bakopesa yo na ba pisto bakopesa yo oloki o se débrouiller o kozwa quelque chose na ndenge na yo mais na appui ya parti. Alors soki ozoluka lelo ozana 20 000 lobi okomi na 40 lobi kuna okomi na 50 ozo progresser tala nzelo balakisi yo ya kokotela okoti okei
ndeo banda kozwa o se retrouver ke ya kozela ba ya kopesa na maboko. Ndenge tokende wana il faut ka ba pesa biso mbongo. Notre objectif ezali que moto na moto a se retrouver na kati ya parti na biso. C'est ça le bien-être. Alors ce que ofandi au kanisa bana na ba ke classe parti epesanga boye esunginga balobi kende boye. Oyo kozwa yango nde ko pesa yo vie. C'est ça notre objectif. Ya que tozala toujours borné na ndenge tozalaka sengeli kaka baya ko kabelanga soki baye bakomona soki baye bakosala boye te. Nous devons combattre les antivaleurs. Makambo nyonso oya mabe o sengeli na bumoto na biso te esengeli to banirango. Mais biso to pesa nano piste na nzela o biso kokotela to sala pona programme mboka na biso pona peuple na biso. Biso moko pouvoir eza na biso ba peuple, mais peuple azali ko se retrouver te azali ko yeba te nini akosala. Esenge na biso makanisi na biso mayele na biso ekota. To yeba ete pouvoir eza na maboko na biso. Comme pouvoir eza na maboko na biso, biso to sungana. To pesa na yango to lobi main dans la main. To la solidaire mais main dans la main pona peuple na biso. Alors, esengeli to sala effort wana po ete to fungwama. Tango to fungwama, ce n'est pas seulement les partis, yo fungwami nga na fungwami ya fungwami to sungani. Ndeko. Likambo to lobaki esengeli nini? Alors, tango to pesa makanisi, oya pesi likanisi nga na pesi likanisi biso to sangani toke de l'avant. Alors, komona ke pauvreté eko diminuer. Alors, moto na moto a se retrouver peto kende liboso. C'est ça un peu, moi, ma lobanalinga ko bakisa, en attendant que maman yemo kwaya, pour ma kambo ebele, yende akoloba. Na kanisi na suki wana, na remercier bino nyonso. Voilà, pour ne pas forcément le bar, pour renchérir, c'est que le papa vient de parler. Donc, nous avons tous la conscience de apporter un plus. Donc, on est entrepreneur. N'est-ce pas que j'ai l'honneur. Ou bien, on est là. Qu'on pense qu'un député soit un député, soit un député, parce que ça base, il y a un député, soit un député, voir on peut ça $100 par parcelle. Parce qu'il va voter qui est. Non. Mais ce moni aza, ce qui azana makanisi, il y a côté misala ou sengeli. Ou ça tu vas apprendre à battre makambo sengeli. Ils ont capital. Vous allez comme ça, tout ça là. Bana monga fula oye oye Bana monga fula oye oye Bana lukunga oye oye Tusepeli na lolenge boyambi biso na esengo Tusepeli makasi na lolenge pe bo se déplaçaki na bandako boye ko répondre na rendez-vous oyo
toyeba eloko nini babengeli biso boye te oui awa toye eza moziki te toye masolo ya parti politique yambo ya koprésente biso bato babengeli biso kati na esika oyo na kolinga tosala mwa exercice muke parti politique oyo esangisi biso awa nga na koloba moke metango tokopesa maloba na moto oyo penza asangisi biso awa akokende pe na mozindo kombo ya parti politique na biso na mokuse ezali ISBC na molai elobi boye Union des socialistes pour le bien-être des Congolais. Nde na mokuse tolobi ISBC. Biso pe na ISBC toza na slogan. Mais avant ya kokota na slogan, na kotalisa bino président national ya parti na biso kombo na ye mwena ezali na famille ya Union Sacrée. Tozali ko soutenir mokonzi ya mboka na biso na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatibe yende azali candidat oyo tozali ko soutenir na élection présidentielle. Maintenant tokomi kuna te. Na bongo tozali pe na secrétaire général na biso ya parti kombo na ye Raphaël Kuma Mbangu. Soki na lobi ISBC mosala eleka maloba na ebele po lokumu ya mboka emonana. Toyoki ISBC mosala eleka maloba na ebele po lokumu ya mboka emonana. ISBC mosala eleka maloba na ebele po lokumu ya mboka emonana. Tobeti maboko. Wana ezalaki exercice muke ona parti na biso wazalika ba namoni ba mama sali kitoko, namoni bilenge mibali, bilenge basi, namoni pe na ba papa baza wana. Seke namoni ke makambo ya malamu ezali awa. Boyete makasi. Atuka epesi biso esengo makasi. Nazali ko présenter biso mama na biso Marie Tumba. Esika azali atelema to betela ye maboko makasi. Abiso Baudouin Nzoko esika azali atelema. Papa na biso Junior Lobanga esika azali atelemi. Ok, Papa Junior yo pe zwa kiti vanda. Kovanda na sete. Oza mutu munene. Ngai kombo na ngai Papa Dora. Papa Dora. Nazali président communal parmi ba présidents communaux
ya parti na biso ISBC lokola yo lokola ye lokola ngate ngaza papa boyete boye ngana za papa ya za elenge lokola yo lokola ye mais siko tokoyeba elenge mwasi oyo azali nani pembeni na ye pe toza na papa pembeni na ye pe toza so na elenge mosusu ya mobali tokoyeba bango misato bazali banani nde na koyela ngonga nazopesa siko maloba epai na mama Marie ntango azotelema ye nde akoyeba siko koexplike na bino na ngai toyeba bango misato baza banani maloba na mboka mama. Merci. Viva! Viva! ISBC viva! Viva! ISBC viva! 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 Tous solidaires. La main dans la main pour le bien-être de notre peuple. En tout cas, merci Mingi. Bandeko papa, mama, bilenge lokola ngai. Ayambo na pesi bino merci Mingi. Parce que lelo eza dimanche. Na pokwa boye bato ebele bakenda ba fête, bakenda ba makambo na bango. Mais botiki boye kolanda ngai boyoka. En tout cas na pesi bino merci. Bino aza candidate. Marine Tumba yeyo atelemi liboso na bino. Soki o aza pembeni na nga papa Baudouin aza première suppliant na ngai. Deuxième Azate yake wapi? Alimo ye wana kuna. Junior. Nde to telemi awa. Toye awa to sangana na kati ya parti politique boyebika mululu ezobeta. Mupepe zoya toyebi yango biso nyonso. ISBC elingi koloba nini? Union des socialistes pour le bien-être congolais. Union des socialistes pour le bien-être. Bandeko, il faut tozala nanu ini. Faut tosala eloko moko, il faut tosangana. Tozala nanu eloko moko. Nde yango wana tosangana, tosala pe eloko emonana na miso ya bato. Mupepese telemi, batu bazali kotelema kokita na kati ya ba base. Pour l'élection, kala mingi te. Le 20 décembre, soki na mikosité. Nde tozo kende na kati ya ba urne. Toko vote banani. Toko pona nani. Bandeko naza pe jeune lokola bino. Ba mama baza, ba papa baza awa. Parti politique na biso loko epesa kinga esengo mingi. Po kena sala politique. Tango na yo kaki. Idéologie à parti. Ezolobela sur équilibre faut ezala. Na Congo na biso so total équilibre ezala ate. Équilibre penza social ezala ate na ebito so na kosi. Équilibre social ezala ate. Yango tozolobela pona équilibre social. Na ndenge nini bokoki koloba équilibre social na ndenge nini? Tozolobela équilibre social. Ba député lelo pour que moi na maman boti bana mibale. Na bana mibale bana batangi classe ndenge moko. Oyo aza licencié ou pe licencié. Mais oyo akena kati administration a commis pauvre. Peut-être na ndako na moto epelera rarement. Mais oyo akena politique wana nde riche ya Congo. Yango wana tozolobela sur équilibre. Pour la ni différence à ma casse. Mais baza na diplôme moko. Ou aza licencié ou pe licencié. Voire même diplômé. Mais na politique, aza na vie koleka licencié.
aza na fi koleka docteur mpona nini yango ISBC totelemi tozolobela sur équilibre na politique ekomi lokola royaume moko boye ekomi ka batata wana bamama wana bango nde bazochange so alongwe awa avandi awa te biso mpe bajeune fo totelemi totangi baklasse ifo tosala mpe mosala tokota mpe na bapolitike tosala mpe politike tochange mpe mboka na biso bajeune mpe bakonza mboka oyo totikeli bango mpe mingi biso mpe pofe tokende tochange mpe makambo mosusu lelo mama azomona pasi aoteka makala mama azoteka mamapa basama mpe esila na mutu te mwana nga tanga classe lobi asunga nga mwana sisi classe oleke mwana asunga mama nde azokontinue kosunga mwana te elenge telema mimona vraiment etina kati ya société mimona koza na valeur yo moko mipesa valeur mutu akopesa valeur mosusu aza te lelo mpona kozwa mosala ifo basimba na loboko ifo ozala mwana ya me biso bato bafamille tozanga bagriffe tozangi mutu akosimba biso na loboko tokende wapi yango wana epesaki nga souci en tant que jeune natangi mpe classe nabi te ifo nakende mpe ndenge bango baokende ifo nakende tozala mpe balobeli ya bajeune tokutani mpe mibale misatu kuna tosali mpe makambo parce que député nayebi te soki oyebi rôle ya député mosala ya député ezami lelo biso pepe tokomi koluka député ya otyela biso courant député tyela biso mai abongisa nzela moyibi mosala député yango wana te eza mpona kobongisa courant te eza mpona kobongisa nzela te lelo député atelemi na obongisela bino nzela bobetele maboko eske eza mosala na ye ya député azotyela biso courant atieli biso câble ya courant eske eza mosala ya député tozokende na maponani boyeba tozopona banani bazoya pembeni na biso topesa voi epai ya nani totala nzela nini tozokendela nga ndeko na bino na ye naza mwana naza leki naza mpe yaya na kati na bino na ye bosunga nga botyanga maboko mpo na nga moko na okoka te baloba mosapi moko esokolaka elongi te e bandeko na biso ya PPRD basi babebisa biso deya mitema babebisa biso deja so oyoki ka député ye wana tie mutu polo 3000 francs ndeko na nga nayebisaka bandeko na nga nyonso na kati ya babasi nakendaka balobaka lakisa mwana koloba mbisi enoko pesa ye mbisi soki lelo napesi yo 3000 francs napesi yo elamba esila tosilani dona ya bandeko na biso ba PPRD babebisa deja biso moral ake deja aosala eloko te mais soki lelo na olakisa yo koloba mbisi so oyoki nzala oloba te balakisaki ngai nakende mpe naloba mbisi parla nani naloba nini ndeko ndima napesa yo mosala napesa yo ata mwa métier moko boye oyebi deja komilukela lobi atanga naza te na osala nini yo moko kobunda osala ndenge nini me lelo so napesi yo ntango mosusu ndenge na ye so nayebisi yo na obimisa mutuka na pesi yo peut-être na obima lukuta na okoka opesa mutuka te na osala nini na politique nga papa mokolo bona osala nini bandeko oza mpe na mwana peut-être ekoya epa na yo te ekoya na mwana na yo tosimbama na maboko biso nyonso tosungana projet na nga eza keno naluka tosala ba ONG déjà naza na statut na nga naza na statut me na bandi nano yango te ezalaka deja banda kala susi eza
na fongola ba centre ba gâteau ba mikate ba biloko abongo so na lakisi yo lelo na lakisi yo oyebi pe ko sala lobi okokendo tie mesa na yo obandi ko luka yo moko ko banda ko landa mutu moko songolo pakala na sama eza bien te susi na ngeza ko sala ba ONG wana kaka bino batu oyo tovandi na bino nde boko travailler na kati ya ONG na ngai eza te ke nazwi bato musika eza te ke nazwa batu ya famille na nga te ayebisaki même bato ya famille na nga soko linginga to travailler na yo dans le néant poto kende biso nyonso parce que boloba ke bayaka kaka bongo batu bakeseni idepe ekeseni bayaka kaka bongo te susi na nga eza pona famille na nga te susi na nga eza pona peuple nayebisaka bao tovandaka na bango na bi na kotravaille pona famille te so pona famille kaka moto akolanda nga o tokoti na ye na nzela tobandi kotravaille nazo lancer déjà ba formation bao baza na posa ya kozwa formation baye bapesika papa junior kombo tobanda nano na ba oya ba gofre na ba gâteau to former bango pe na tour na bango ba ko former pe bandeko mususu bao ba kolinga baye bapesi kombo ndeko tozela kaka te ke député moko songolo pakala ayeli biso polo ayeli biso 3000 francs et si là mais total la vision tozoke bisika nini tozoke bisika nini tozotia lokolo tozokende na maponani boko pona nani akokosa biso po ayela biso mbongo to ayela biso nini toyeba bisika nini tozotia pe lokolo ngao na ye liboso na bino naza na nga député te nazolinga nakoma député bo traité nga lokola ba député wana te naza na nga ndeko na bino mwana na bino leki na bino o atelemi azwi courage albina ke nanga moko na okoka te fo botindika ngai botianga maboko botelemisa ngai botindika so botindiki nga na kei na bimi na yebi tokosala na bino makambo ya bien tokotravaille na bino makambo ya bien yo jeune omilongolaka olobaka nga te beta tolo zwa courage telema kosenga ya bien te kosenga yaya okoya kozwa mbongo mosusu oyo bazwaka te luka musala sala ata nguba ya moke tia na coin teka soki politique omoni lidusu ya kosala politique sala yango tomimona pamba te lelo bapapa na biso bapara na biso banyokwami mpe ya makasi me ole totika bango tookoka te toza kaka na bango tozotika bandeko wana kuna baza kaka lelo oyo alongwe oyo azongi oyo alongwe oyo azongi toyaki otika bango na mokili baposte wana ezali kaka ya bango ekomi so balongoli papa mwana remplace soki mwana te mwana nkasi mais siko biso bato tozangi bala nkasi na banoko na bapapa leki yaba tokende wapi bajene bakinwa tofongola misu bakosi biso pe mingi tozoyeba te tokende wapi baklasse chaque année bazokole ekomi ka bakabine ekomi kaka boye mosala eza te teloko wana tozolobela yango mpe ya makasi tobeta seri peut-être na parti politique na biso lelo soki badepute babimi mibale misato bavote ata loi ke jeune nyonso fo banda kozwa ata moins quelque chose aza chômeur
mais azozwa quelque chose fin du mois azotouche ata $50 ekosunga ye. Mais soki toza na balobeli kuna te nani akolobela biso tobanda kolomi lobelaka na kati ya cité tobanda omilobelaka kaka biso ezosuka na biso. Nayebisaki bandeko na biso mosusu nga na kozala député ya palais du peuple te mpona kelakisa bango pembe te mama biso abotanga da pembe nazala da mokie. Nayebi te sono ke vanda kuna mpona koma su pembe te na kozala député so bopesanga chance wana ya peuple na kati ya babase na nga tovandi tosololi tokei nake na memi yango bozela nga te ke non nasalela bino nzela ya mosala na nga te ya mosala député te batiela bino courant eza mosala député te o te député boye te eza mosala na ye te yaya akende avote baloi mibeko la sava tokondima ya mosala na biso susi eza mpona tosunga bajeune tosunga bamama tosunga na ONG tozosala ntango tokobima babase ekotikala nde ekobanda ofonctionne kaka na kati ya ONG tokobwaka babase na biso te ekovanda na kati wana kaka bachef ya babase kaka bato baza na kati ya babase wana bango nde babanda ofonctionne tokozala na bakarte na biso mpo bato ebele bayaka so député asa abimi ata votaki ye te alobi ngai excuse mais soki oza na carte na yo ya membre carte ezobima ozolakisa carte na yo ezolakisa ke non oza mutu oyo ya biso ezala bien tokozala na centre bacentre na biso ekozala toza na orphelinat na homme de veillard mpona kosunga bamama na biso ya mikolo coupe couture mpe ekozala mpona kolakisa bafille mère musala ya couture keno babanda kombi soki oyebi da musala na ya maboko ovanda na coin mama oya luka nga te oya luka pe tata mwasi te oya luka mutu mosusu te yo moko oyebi musala na yo obandi kozwa mwa 10 fois otie pe na poche homme de veillard eza mpona bakamba mikolo mpona kosunga bamama na biso bapapa na biso bao baza déjà âge avancé mpona kosunga bango bandeko eza vraiment musala mais mpona kokisa barêve nyonso wana peut-être na makasi na nga moko na osuka na moko to mibale mais soki botie nga maboko botindiki ngai tokokokisa barêve na biso nyonso en tout cas la politique nake na nga mpona esengo te mpona famille te nake mpona souci surtout bajeune surtout biso bajeune surtout biso bajeune tozomimona vraiment eloko te tozosouffrir jeune lelo akomi ntina 40 ans na ndako ya baparent na ye aolala na salon na ntongo atuna mama lipa mais ye nde fois azwa mama na charge akomi otuna mama lipa yango etelemisaki ngai abi te fo tokende tolobela mpe bajeune soki bajeune tokutani mibale misatu kuna tobandi olobela mpe bao batikali na nsima ekozala vraiment bien bozala na rigueur te epai na nga bandeko bosunga ngai peut-être oloba balobaka kaka bongo te a eza b te b eza z te mpo kokompare biso bayaka kaka bongo te bao bavandi peut-être boyebi nga te mais so bovandi na nga nde bokomprendre boyebi te mwana mwasi oyo aoloba mpenza ya solo makambo azoloba so akokisi yango ezala bien nalingaka logique nazala logique mais na logique na nga bato ebele baloba azala makasi te na nde logique oyo nga nalobi nde na osala
ya mabe totika to kopie ya malamu to kopie ya malamu eza pe na bandeko mosusu baza kuna baosala pe ya bien fo to kopie bango me tosimbama kaka na maboko eloko nga na kosenga bino tosimbama na maboko union des socialistes la main dans la main totia na maboko so tosimbami biso nyonso nde toza boye oyo asimbi oyo ata mopepe ye ebeta biso te ata bitumba ekoti awa ebi ata bazala ebele bazala kwa biso tobeta bango tolonga tosimbama na maboko bandeko bosunga ngai bozala na rigueur vraiment makasi te epa na ngai botraite nga lokola badepute te naza depute te nalingi nakoma depute nazaka lokola bino nalingi nakoma depute bozala na nga rigueur te naolaka o mbongo peut-être $1000 na okokisa yango te obenganga mwana mwasi naza lukuta naolaka o na osombela lupango peut-être obenganga lukuta na koki na nga osombela te elo na osenga yo tosimbama kaka na maboko bosunga nga nabima depute so nabimi depute otuna ngai eske makambo olobaki okokisa yango parce que cahier de charge nayebisaki ye soko osinye cahier de charge na osinye na kosunga na osoutenir bagene na soutenir ba jeune bao pe baza na bambisio bao baza na projet te totie na maboko bao baza na ba projet na bango oza na projet moko songolo pakala ozoyeba te na obandela wapi na osuka wapi mais tant que na oza député na soutenir yo à 100% na projet na on soutenir yo so za musala moko songolo pakala ozokoka te ba mama oba se débrouillaka to bando tia bango maboko jeune olingo bandeloko moko boye ozokoka nze ozomona nzela te mais so okutani to bando fongolela ba jeune nzela ba mama nzela eza maloba te ke nazo flatter bino te wana ezo utanga na kati ya motema na loba ngo vraiment naza vraiment sœur que non na kosalela yango oloba te balobaka bongo te tolobaka bongo te naza na nga na commune ya Selembao naza candidate ya Selembao témoin mais na kosepela zwa pe ndeko mwasi zwa ndeko mobile telemisa pe papa telemisa pe mama jour wango nalobi ebele tobetela mama oh mama Maria nzambe aponi salela Alléluia salela mama na nzembo kokeli boso ozali na mapamboli na yo ozali na bilakeli mabe ozali na mapamboli na yo ozali na bilakeli mabe. Ok, merci. Loyembo ya mama. Mama lobi soko ke liboso ozana mapamboli. Soko zongi sima ozana bilakeli mabe. Mama Marie bayembelo nzembo. Toyoki maloba ya mama ndenga lobi. Mama Yesu. Mama Yesu. Eza prophétie ngana benga kaye deja mama Yesu mina oka pe bimili susu mama Yesu yo ka kuna babwaki Joseph Yes mese viva na kanisi mama na biso aza elenge alobi clair aza na ye député te nazolinga akoma député nana okomisa ye député izande yo na ngai nde tokokomisa ye député so tokomisa ye député nde akokoma siko korealize
ba projet wa lobi awa ONG ezalaka déjà toza na ba document tozolinga sikoyo to lancer yango ebanda misala kaka na 2024 après l'élection ONG zo banda misala ONG na biso Fondation Marie Tumba eza kaka yo oyo kozala membre boyete yo kaka oyo kozala membre ya ONG na ye tokokabola bakarte bamembre na biso nyonso bakozala na bakarte ekozala oyo mpe bakosepela koyekola informatique ekozala kaka bamembre na biso ya ONG orpheline ekozala même tokosala même école primaire secondaire bana na biso oyo bakozala baparent na bango bakozala bamembre ya ONG na biso to bayaya na bango bakotravaille na bakotanga na baekole na biso mais ekozala na mois kumoko réduit soki tokosunga ye totie ye maboko abimi député soki asali ONG wana te tokotuna ye nde nzembo mama yembeli ye lelo soki aye apesi yo mbongo bosilani na ye osali eloko te mais soki ozwi mosala lelo oyekoli mosala apesi yo mosala na ONG obandi kotravaille na mosala ozozwa salaire no na fin du mois eza mabe ayoka nakanisi na ebandeli ya masolo na biso mama candidate na biso a épinglé alobi bien apesi signification ya parti na biso apesi idéologie ya parti na biso po biso tozali koluka équilibre social yango nde mutuna na ye epi toke na slogan na biso tolobi mosala eleka maloba na ebele pona nini loi biso toza pona kolégiférer baloi tango tosangani awa opesi mutuna wana eza pertinente alors tokozwa ngo yango nde tokomema tango ye akomema ngo akokoma nango kuna apose problème po toluka équilibre esika olobi baélimine inimité wana c'est dans ce sens là soki ye apesi mususu apesi mususu pe apesi dans le même sens tokomona ke non peuple il faut tozoluka équilibre social pe politique ya peuple na biso alors okomona ke équilibre ekoya na maloba oye akopesa alors tango au débattre ngo bamoni kaka ke lit ezali ya ke tolonga biso nyonso yango nde na kanisi ezali simple puisque na minute oyo azali candidate akoloba te ke nazopesa na kosala il faut azwa na biso wa peuple amema puisque pouvoir eza na biso wa peuple tango toza na pouvoir yango nde o rétorquer pour dire qu'est-ce que vous pensez alors tango ye akozwa tozwi maloba wana en compte akokende nango akomisa ngo kuna nde bakoyeba nde oyekola ngo po ete solution emonana na kanisa na clair hein okay na kanisi bango misato bazali eloko moko ebite soki question ezali c'est mieux poser yango en lingala pour la meilleure audition pour te mutu nyonso ayoka bien à comprendre bien nani muso azali na motuna ya kotuna nani muso azali na question voix na ye tie voix abimi akozwa question na memi yango mais na minute oyo ako répondre na noté parce que elle n'a pas encore ce pouvoir là misala ekozwama ekomonana na ONG na biso tokosala misala mutu nyonso akose retrouver ata mama ovandi akose retrouver jeune ozali akose mutu nyonso akose retrouver na kati ya ONG parce que tokosala misala ebele na kati tokolinga mutu na mutu a se prendre en charge mais pour to réaliser ba projet wana
ezosenga sikoyo concours na yo. Ba papa na biso batondi ebele na parlement ane bakoleka te ebele. Bilongo tokomona na 2024 za bilongi ya sika surtout mingi ba jeune. Le photo sanctionner ba papa na biso nyoso ya mikolo wana na ba mama na nyoso. Selemba utobana ya photo obio to bana kokele. Komona pasi te mama. Mwena sare? Ye pa na Selemba. Komitungisa na yote. Papa bodo na Selemba. Base pe ya Selembao ezali ato ile loa ole kamwezate base ya Selembao ezali azali wana 2500 mkiete isebele 2500 personnes va voter pour nous mkiete. Alors yonengo ye awa tozana posa yo pour mimela biso batumu mususu na batemo faut pas au moins combien 378 témoins. Alors, biso déjà net ça awa malgré tout ba msupe ba yete par rapport à battant et ba préoccupation na bango. Alors, yo za déjà témoin na biso. Okolu la biso ba msusu ba zape ba témoin pour to ko ça chiffre wana. Soit to za déjà na 300 et quelques. Alors na ba msusu ba voter biso na commune kuna Selembao. Alors ndé ko ça la chiffre que to commenter na ba 2500 ou bien 3000 personnes. Alors na senga na biso. Ba témoin o biso to ko pona. Dans les deux sortes de témoins. Témoins moko ba msusu ba otika la wana tita on a français benga ngo compilation hein si je vous connais compilation. Alors ezali manuel donc au compter ba voix ya mutu. Les députés na bino abimi. Yo soto pognon za na kati ya centre parmi ba centre. Alors faut la vigilante. Bolingo total sabino awa eza po boyebi personne na ofanda. Boye ba rapesika maman Marie azofanda. Et papa Bodo azofanda esika papa Dora azofanda. Alors mutu so aya kokosa yote abano ke o zona $5 yango yo mutu na bino ana centre bimina par exemple 100 na 100 voix ba pesi yo $10 au teki ba voix. Alors na telemi pour nous yebisa biso toza la série dans la série et ça bat musu ba sala bango ba aventure wana te parce que ils sont tous accro na kata maramuta musu ya nzambe ta musu ya pe ici donc ils ala bien te on dit ko za la témoin na biso mo komi na base to tselio motema to biki oko répertorier les biso batu nyos parce que ozala wana na présidence ya centre so il va voter Marie Tumba 100 yo yebi que 100 personnes va voter yi après tant bon ba sala compilation ba retourne à bino ba témoin pe ça va preuve wana ndé que ne pas seni. Est-ce que tu comprends? Alors tous à la série so il va voter sans donc ça appelle dans to pe ça biso ba stratégie tant tout comment na bito ça deux sortes ba témoin so ya kana ba carte na bango hein au seigneur pe ça ba macaron oye au voter aux zones na yo ba msusu to kopona ba otika la wana na kata ba centre pona kotala ndenge nini makambo ezo sanini yetambola donc wana to pona bato aventure te to bona bato pona bato bazali sérieux et puis bon réfléchir bien. Est-ce que yokani ouais yokani mais est-ce que bolingo ezali j'espère bolingo ezali à très fort bien donc tozo si la biso bato ni surtout asuki apembe kuna bazolunga il faut na commune à Kalamu na kemona bilonga ba Godin Poi na kemona bilonga ba Patrick Mouya kutazani jeune na kemona ba ebele ba papa molia ba bimisi ya bango ba photo na bango provisoirement. Alors biso toza ba jeune to ena moto ya sika toza dana bolingo oyo ezali ko sunga biso parce que na kati biso ya ba tumso amoni liboma mutali boma s'il vous plaît aoli ali pe kauka abimisi 500 francs à poche asomeli mutali boma ji so quand on la mutali boma ji on reconnaître na loko te bon yo on est capable de le faire. Ah na été so beaucoup comprendre na lobby muto ale kanaye na kati biso a eza mamoni salima ale kanena nzela moni mutali boma aoli ali pe kauka asombeli ji apesi et puis il le fait chaque fois. Alors quand il fait comme ça, alors on a bateau bazali, batangi ba classe.
eloko nini esanga biso tocréer nde tolobi tocréer makambo mosusu mpona kopesa biso na misala. Alors tosimbana moko mpe bamisusu. Je crois que tokomi déjà na suka tozala baréunion na biso tondosala ati avant tokoma le 20 décembre tose préparer en conséquence. Zala sérieux nde nazoloba mpo biso mpe toloba bino boye tozali sérieux na makambo tosala tobeti maboko bien.